EHP Média, la chaîne qui vous édifie 100% chrétien. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère criait de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol, qui se trouverait pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ces ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Église, alléluia. Amen. Nous pouvons s'asseoir. EHP Média, la chaîne qui vous édifie 100% chrétien. Église, alléluia. Amen. Bana Nzambe sengo ezali. Ce que ezali pepa, loba amen, 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 amen. Tigate Nzambe na biso azwa lokumu. Alle lof en eer naar de Heer gaat. Oteye azali Nzambe. Want Hij is juist God. Abateli biso pendant toute la Hij semaine. heeft ons de hele week beschermd. Et akomisi biso na mokolo na lelo. Hij heeft ons vandaag Puis ezali mokolo monene oyo toyaka kotonda Nzambe. Het is vandaag de dag dat we Oyo toyaka kokumisaka Nzambe. de Heer prijzen. Église, alléluia. Nzambe alobi kati na ndako na ye. Want Hij zegt in zijn huis. Likambo na likambo ezali na ntango na yango. Heeft elk ding ook zijn tijd. Tokomi metele na momo toyokaka mongongo na We Nzambe. zijn nu op het moment Moma oyo Nzambe alobelaka biso. het moment dat God tegen ons Moma oyo Nzambe inspiraka biso. het moment waar God ons Moma oyo Nzambe apombolaka biso kati na maloba na ye. het moment dat God Afin que tozala bénéficier liboso na Nzambe. dat we een voordeel kunnen nemen. Église, alléluia. Sans plus tarder, mes bien-aimés, Zonder te lang te treuzelen, geliefde. lelo Nzambe apesi biso thème. Vandaag heeft God ons een thema gegeven. Na kotuna nano na bana na Ik Nzambe. zal het eerst aan jullie vragen. Est-ce que biso nyonso tozali na babible na biso? Hebben we onze Bijbels? Oyo azali na bible pepa na kombo na Yesu. Église, alléluia. Nakosepela moko na biso azala na kaye na bik. Ik ben heel blij als mensen op Pote maloba ya lelo oyo Nzambe apesi ezali maloba ya motuya. Esengeli te ozala na biki na fei mpona koyeba kokoma bapoint oyo ezali stratégie ya makasi liboso na Nzambe. Église, alléluia. Sans plus tarder, Zonder te lang te treuzelen. Nzambe apesi biso teme ya mokolo na lelo. God heeft vandaag een thema gegeven. Eteme na biso ezali En boye. onze thema is Les conséquences de la colère de l'homme de gevolgen van de woede van de mens. et les soucis de Dieu pour l'homme. En de zorgen van God. Église, alléluia. Les conséquences de la colère de l'homme Het gevolg van de kwaadheid van de mens. et les soucis de Dieu pour l'homme. En de zorgen van God tegenover die mens. Nazo répéter ete moko matin oyo madame. Ik herhaal het zodat u het goed Les verstaan. conséquences De gevolgen de la colère de l'homme van de woede van de mens. et les soucis En de zorgen de Dieu van God pour l'homme. voor de mens. Église, alléluia. Première chose, l'introduction na biso. Het eerste in onze introductie is Mo oyo ezali tozali kotala. het woord waarin we kijken. Conséquence. Het gevolg. Qu'est-ce que ça veut dire le mot conséquence? Wat wil het gevolg zeggen? Le mot conséquence, ça veut dire Het woord gevolg wil des zeggen choses de dingen que tu as commis dat je hebt et tu gedaan dois subir après dans votre vie. en dat je daaraan mee moet leven na je leven. Mot conséquence, Het woord ce gevolg, sont des choses dat zijn que zaken toi tu as commis dat jij et hebt tu gedaan dois subir
dans votre vie. En dat je in je leven moet nakomen. Église, alléluia. Et si nous regardons En als we ook kijken les phrases collées, naar het woord woede. Église, alléluia. Or, quand nous disons colère, Als we zeggen boosheid. c'est quoi? On signifie quoi? Wat is dat of wat betekent C'est dat? une semence Dat is een zaad de mauvais esprits van de slechte geest. qui vient habiter Die komt wonen dans l'homme in de mens. intérieur En de binnen. pour agir et faire du mal à l'autre. Om slecht te kunnen reageren. Église, alléluia. La colère, De boosheid. c'est une semence Het is een zaad de mauvais van het slechte. Zesprit. Van de slechte qui geest. vient Die komt. habite dans l'homme Die komt wonen intérieur in de pour binnen. agir et faire du mal à l'autre. Om slecht te doen tegenover de Église, ander. alléluia. Maintenant, quand nous regardons le mot souci, En als we nu kijken naar het woord zorgen. nous sommes dans notre thème. We zitten in onze thema. Quand nous regardons souci, Als we kijken naar het woord zorgen. souci, Zorgen dans les mots faciles, c'est la tristesse. is het verdriet. Église, alléluia. C'est la Dat tristesse. is het verdriet. Or, que mes bien-aimés, si nous regardons souci de Dieu, Als we kijken or que le souci de notre de Dieu zorgen pour van onze l'homme, God voor de mens. Dieu, il veut que God, hij wil toi dat et wij- moi, que nous soyons sauvés, dat wij gered afin worden. que dans les derniers jours, Dat in de laatste que nous dagen méritons le royaume du ciel. Église, alléluia. Église, alléluia. Les soucis de Dieu. de zorgen van Dieu God. voulait que toi et moi, un jour, que nous méritons le royaume du Dat we ciel. het koninkrijk Que le jour-là, quand Christ viendra, que toi, de ce jour-là, quand Christ viendra, et toi, tu dois être sauvé. Dan moet jij gered worden. Pour être sauvé, mes Om bien-aimés, gered te worden, geliefde van de c'est Heer. ça que Dieu nous a donné. Dat is wat God aan ons heeft Cette gegeven. condition Dat is een de conditie suivre le Seigneur. om de Heer te gaan Église, alléluia. Mais c'est lui qui sera en colère Maar hij zal in et boosheid commettre ce qui est les mauvais esprits en colère. dat Qui ne mériteront pas le royaume de Dieu. dat je het koninkrijk niet zal Église, alléluia. Église, alléluia. Parce que la colère, Want de boosheid c'est une mauvaise semence. is een slechte zaad. Qui ne vient pas à Dieu, Die niet van God mais komt, vient du diable. maar komt van de duivel. Vient du diable. Die komt van de duivel. Vient du diable. Die komt van de La duivel. colère, c'est une mauvaise De semence boosheid is een slechte zaad qui agit toujours à l'homme intérieur. die steeds in de binnenkant Et après, il manifeste les actions. en dan gaat hij zijn acties doen. Église, alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse. We zullen lezen in Et nous Genesis. allons voir comment diable Satan En we zullen zien hoe dat de duivel utilise des hommes mensen gebruikt dans cette semence de la colère. om met die Et après avoir, il a commis des choses. en dan heeft hij dingen Et la gedaan conséquence est venue. en de gevolgen zijn Église, alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse, We zullen lezen in Genesis. Genèse 4, Genesis 4, verset 1 jusqu'à 12. vers 1 tot en met 12. Et nous mettons debout, quand on va prendre pour nous faire lire, nous mettons debout pour lire les paroles. Dat we even kunnen rechtstaan waarin we het woord zullen lezen. Genèse 4, Genesis hoofdstuk 4, verset 1 jusqu'à 12. vers 1 tot en met 12. Ik lees vanaf Jezus Christus. De man had gemeenschap met zijn vrouw Eva. Ze werd zwanger en kreeg een zoon, Cain. Met hulp van de Heer, zei ze, heb ik een zoon ter wereld gebracht. Daarna kreeg ze nog een zoon, Abel, de broer van Cain. Abel werd schaapherder en Cain landbouwer. Vers 3. Na verloop van de tijd droeg Cain uit de opbrengst van het land een offer op aan de Heer. Ook Abel bracht een offer. Hij slachtte de eerstgeborene schapen en offerde er de beste stukken van. Aan het offer van Abel besteedde de Heer aandacht, maar aan dat van Cain niet. Toen werd Cain woedend
Heel zijn gezicht vertrok. Waarom ben je kwaad? Vroeg de Heer. Waarom is je gezicht vertrokken? Als je goed handelt, kun je mij recht in de ogen kijken. Maar als je dat niet doet, ligt de zonde als een roofdier voor de deur. Het kwaad zal je voortdurend bedreigen, maar jij moet het de baas zien te worden. Vers 8. Maar Cain zei tegen zijn broer Abel, laten we naar het land gaan. Toen ze op het land waren, riep Cain zich op zijn broer Abel en sloeg hem dood. Waar is Abel, je broer? Vroeg de Heer. Ik weet het niet, antwoordde hij. Moet ik soms voor mijn broer zorgen? Vers 10. Wat heb je gedaan? Vroeg de Heer. Hoor, uit de aarde roept het bloed van je broer tot mij om wraak. Dan ben je nu vervloekt, verdreven word je van deze grond die doordrenkt is van het bloed van je broer. Het bloed dat je vergoten hebt. Vers 12. Wanneer jij de aarde bewerkt, zal zij je niets meer opleveren. Zwerven zul je over de aarde altijd weer verder trekken. Amen. Amen. Nous lisons en français. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève, et elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme et au monde, le frère de Caïn. Et elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel de son côté. Abel fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arborais-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte. Et ce désir se portant vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'il était dans les champs, et il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, alors qu'as-tu fait? Le sang de ton frère criait de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est trouvé pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Église, alléluia. Nous pouvons s'asseoir.
tobeteli nzambe maboko na maloba na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde van de Heer, awa toyoki maloba na nzambe. hier hebben wij het woord gehoord. Nzambe ayebisi biso kati na maloba oyo. God, hij zegt via zijn woord. Tomoni libota oyo ezalaki ya Adam. Wij zien hier het familie. Kati na message oyo. Hier in deze boodschap. Adam azalaki na mwasi na ye. Adam had zijn vrouw. Mwasi na ye na kombo babengaki ye mama Eve. Zijn vrouw heette Eva. Et Adam a reconnaître mwasi na ye. En Adam zei hij. Nzambe apesi bango mwana liboso Kain. Ze hebben dan een eerste zoon. Église, alléluia. Après avoir sima, En daarna nogmaals. Nzambe apamboli bango lisusu. Heeft God hen nogmaals. Baye kobota frère ya Kain. En had het dus Na kombo ya Abel. met de naam Église, alléluia. Baboti bana mibale. Dus twee zonen. Et na tango yango. En op die bakomaki na moma moko. Ke moma tsolenge. Adam bazalaki kopende kobonzela Nzambe. dat Adam lolenge bazalaki koteya bango. hoe dat hij dat preekt. Soki ekomi na ngonga. Wanneer de tijd efo te bakende kofala ofrande liboso na Nzambe. we moeten een offer geven aan. ekomaki moma na bango. En het was dus hun moment ya Kain na Abel. van Abel en bakei mpe liboso ya etumbelo. ze gingen dus ook voor de bien-aimé dans le Seigneur. liefde van de Heer. bakomi na etumbelo. Ze kwamen dus voor het Kain azalaki activateur. en Kain, hij was ye azalaki moloni na bilanga. hij was aan het werken. azalaki kolona biloko ezalaki kobima na bilanga. Hij was dus aan het werken. ezala bandunda ezala batomate biloko nyonso oyo etengami na kati ya bilanga. Allemaal dingen ye mosala na ye nde ezalaki yango dat wana. was dus zijn werk. Abel ye azalaki berger. Abel, hij was mobokoli ya banyama oyo bameme bapate église alleluya. alors moko na moko dus één azwaki had dus genomen likambo na ye kotekele kobonzela Nzambe liboso na mesa ya mokonzi. église alleluya. na etumbelo oyo bazali kobenga lie sacré afin ko bokomi boye kotumba mbeka liboso na Nzambe boye kobonzela Nzambe na bobo. église alleluya. eloko nini elekaki na katikati na liloba wat oyo. is dan gebeurd hier ter midden van het woord. Kain azwi biloko na ye ya malamu. Kain, hij had ezali na bele balobaka ete Kain aseshuwaki er zeiden veel po ete azwaki biloko ya kobeba oyo biloko ya kopola yango oyo amemelaki Nzambe. yango Nzambe andimaki likambo na ye te. église alleluya. c'est faux message. mais bien-aimé lelo boyoka vérité oyo Nzambe atindi kola mokolo na lelo. de waarheid dat God aan mij heeft Kain akamataki biloko na ye ya malamu oyo ya kitoko mpe amemaki yango liboso ya etumbelo. église alleluya. Abel mpe ndenge toyoki na mokanda ake kozwa mwana na mpate oyo ya kitoko oyo azalaki na Grèce oyo azalaki kongenga ye mpe aye na ye liboso na en hij kwam er etumbelo. ook voor. me yoka mama na likambo Maar luister, oyo Nzambe abolelaki hetgene dat God ofrande ya Kain. was het offer van Kain, c'est une chose spirituelle. dat is iets spiritueels. c'est une chose spirituelle mes bien-aimés. Spiritueels geliefde. or Abel En Abel, yamba akamata nyama akamata pate bakende kotala esika ya kotumbela mbeka. om het dan ye azongaki nsima hij ging terug naar huis. azongaki nsima Hij ging terug naar huis. afukami Hij buigde. atumeli masumu na ye asengi Nzambe limbisa ngai moto yoswaka mpona pate te na moto na masumu yoyokaka libondeli te ya moto na masumu yango ete nga nalingi nakende esika ya etumbelo yo meka potela osala ofrandi na nga avant ofrandi na nga engengisama ebima milinga kitoko liboso na yo esengeli Nzambe kati na nga limbisa nga sukola nga petola nga au nom de Jésus. église alleluya. ezalaki likambo ya spiritualité. Het was iets spiritueel. Abel ye azongaki nsima Abel, hij ging terug. asengi bolimbisi En hij vroeg om vergifenis. aleli epai na Nzambe. Want hij huilde apres nsima akamataki En dan nam hij het. mpate En nam de ake staaf. kotala etumbelo. En zet het op. or Kain En maar il n'avait pas cette vision. hij had die visie. azongaki te Hij ging po niet etumbela lolenge azalaki na mbindo na ye na nyonso liboso aye na etumbelo ya meka. église alleluya. alors Nzambe ntango aparasaki En toen God dan atali
offrande ya Kayen ezalaki na kati na masumu. Oyo Nzambe atalaki offrande ya Kayen te, atalaki kati na ye, atalaki motema na ye, atalaki kapasite na ye. Église, alléluia. Pote Nzambe azwaki eloko ya masumu te. Nzambe ayokaka libondeli ya bato na masumu te. Esengeli ose purifie liboso na Nzambe afin ke yo okokabela oyo kotunga mbeka liboso na Nzambe. Église, alléluia. Na ntango na biso mpe ya lelo bien-aimé, ntango yo olingi okoya kokabela Nzambe, ntango yo olingi kotungela mbeka na Nzambe liboso se purifie. Église, alléluia. C'est pour cela Kayen a échoué parce que Mbekaya yakopesa yatonizabaki na masumu maboko nezaki na masumu motema nezaki na masumu. Nzambe azwaka plaisir na moto na masumu te, mais azwaka plaisir na moto oyo reconnaître masumu aye liboso na ye afukami abondeli nde Nzambe azwaka pouvoir ya kolimbisa. Église, alléluia. Voilà ce qui était passé entre Kayen et Abel. Et Nzambe l'a tali, mais à moi qui liso, na offrande d'Abel, parce qu'à mon avis Abel, la minute on a qui sert, parce que à se restaurer, à Fukani, à Bondeli, Makira na Christo, et la veillé, et Ziguier, offrande de tout mamadi sur la kitoko liboso na Nzambe. Abel tango moni yango, ke yanga bandimi yango te, yaleki na ya bandimi, ataliye, airite, kanda eye kati na motema na ye. Église, alléluia. Yango temi ya lelo ezali kotalisa biso. Kanda na ekoti, jalousie ekoti, mabe ekoti. Église, alléluia. Mais Nzambe atikaka moto te. Nzambe atikaka moto te. Alobi na Kayen, pourquoi orite motema na yo? Pourquoi motema na yo tondi na kanda? Pourquoi otali mondeko na yo na miso ya mabe, na miso ya molili? Bien-aimé dans le Seigneur, molili ezali na misala ya mabe, molili ezali na kati na kanda, ekanda l'hérédité, ekandi na yo kanda esalaka bolamu te, esalaka toujours mabe. Église, alléluia. Nzambe alobi, c'est à toi. Soki ose relevé, ekozala malamu mpona yo. Mais soki toujours okokontinue na kanda, péché eza liboso na yo, péché eza liboso na yo, oyo ke péché lele yaka nde conséquence eyaka. Église, alléluia. Même Nzambe alobaki na ye ayokaki te, ayokaki te. Parce que semence ya kanda esefandi kati na ye, esefandi l'esprit na ye, esefandi na motema na ye. Dieu na koti, Dieu na manifesté. Omoni, omoni, omoni. Église, alléluia. Semence ya colère. Colère eza semence ya mauvais esprit. Oyo uteke pa ya diable asene ate kati na motema na yo, ate kati na esprit na yo. Église, alléluia. Moyo telema osala mabeza te, mais Nzambe ayebisaki ye, atelaki ye. Soko se relevé, odomine kanda wana, osala bien, osala malade. Mais soki toujours okokontinue na sombre na molili, péché eza liboso na yo. Et akometaki péché. Église, alléluia. Akometaki péché, akosi ndeko na ye, alobi ke toke na bilanga, toke na bilanga, na esha akomi kuna abomi ndeko na ye. Parce que kanda azwaki place. Église, alléluia. Eza lolenge moko na biso mpe mokolo na lelo. Bakayen bazali ebele. Eza na kati na église, eza na misala kwa tokende kodukoka misala. Eza na babalabala, bakayen bazali ebele. Soki moto azwi problème, ole ayoka discernement molimo mosantu.
Ote nzamba loboyaka biso na nzela molimo mosanto. Want God spreekt tegen Adiki nanu molimo mosanto mopanzi. en dat eerste Heilige Geest aan de Alobi ngana za moto na kanda. ik ben boos. Lelo yoko yebanga malamu. En vandaag ga je me Yoko yebanga malamu. Je zal me goed Oluki likambo epai balukaka te. Je hebt problemen. Osimbi moto basimbaka Je te. hebt iemand aan. Bien aimé dans le Seigneur. Malobana le nazobima. Ya nazozwa. Akoti kati na yo. Afandi na mémoire na yo. Abandi kotinga. Manifeste toi. Manifeste betela. Manifeste betela. Feliciteer jullie. Motakana kosala mabe te. Asali mabe. Die geen slechte wilde doen, heeft het slechte Après gedaan. avoir kosala mabe. En naast slechte hebben Esprit gedaan, wana ebimi. die geest komt eruit. Ekomotala yo. En begint naar je te kijken. Talo kosonga moto l'esprit ya Nzambe. Wanneer je terugkomt in de geest van Okoki God, koregrete. dan begin je Mpona nini nasalaki oyo? waarom heb ik dat Pourquoi gedaan? je fais ça? Waarom deed ik dat? Pourquoi je fais ça? Waarom heb ik dat gedaan? Saint-Esprit ebandi kolela. En de Heilige Geest Ebandi kotala yo. en begint nu naar je te Nalobaki na yo. kijken. Ik zei Oyokaki te. je luistert Okomi niet. Je koregrete. begint nu Trop te tard. Het is Conséquence ye. Conséquence ye ekoya. Nyonso obomaki. Ososokisaki. Ososalaki mabe. Na kati na mutu. Awa moto wana oyo asali boye. Zela nakolakisa ye. Quand je suis. Oketiela ye poisson. Église, alléluia. ezosalama na l'église ya lelo. Nzambe atomboli moto apesi ye likambo. God heeft iemand verheft en heeft po ete telema apanza évangile. Lelo bato bazali kotelema, bazali kopesa na bapoison, bazali kosala bafaux témoignage, bazali kobomana tina na liloba na Nzambe. Po ete likunia, po ete na kanda abotaka makambo ebele, na kanda molimo natindaka bamande Bafika, Baloba, Batoba, Batola, Omoni Yemut. Je ziet het. Boyabite. Zie je dat niet? Weet je dat niet? Na boyabisa yo boyabisa kunate. Ik zal het tegen je zeggen, maar... Ola benela boyoka. Na yebisa yo boyabisa kunate. En ik zal het tegen je zeggen. En de roddels... Église, alléluia. Mais on dit qu'à l'église. Maar het is een gelovige in de kerk. Azo détruire l'église d'Anzambe. En die vernietigt de kerk van God. Sans preuve concrète. Zonder een goede bewijs. Bazo salir ba pasteur. Bazo salir ba l'Anzambe. Bazo salir ba évangéliste. Bazo salir ba ancien. Bazo salir ba papa. Na likambo ya yebite. Na beteli ya motoro. Tout ça, ce sont des fruits, des colères. Quand vous regardez les likambo, bazo malaki. Boko kwa ndiambala na isengo. Yazo répondre na kanga. Zamba zali kolela. Butu boy. Pona tira l'église. Pona tira na peuple na ye. Alobi azana souci. Ete mokote abunga. Na mukolo wana. Tozala na ye longo. Tokobola na ye lipa. Iya bomo. Tengo ya libela na libela. Église, alléluia. Mais Caïn. Abomi. Hij had. Luister naar de antwoord dat Caïn terug had gedaan aan zijn schepper. Want God, hij zei. Tot hij gehoord had. En hij zei: Caïn, waar is je broer? En hij antwoordde: ik weet dat niet. En dan ben ik zijn beschermer. Église, alléluia. Yoka réponse. Parce que quand Nevanaki Katina ye, ezalaki yetam kazakoloba, c'est le diable de Satan. Avani Katina ye, azako répondre au contraire. En juist tegenovergestelde antwoorden. Nzamba lobi. God, hij zei: ça va. Het is goed. Nu ben ik God. Want het bloed dat jij hebt vermoord, heel hard roept van beneden. Het komt tot in mijn troon. Vanaf vandaag, hoe dat je nu bent, elke grond waar je zal het zal vervloekt zijn. Geliefde van de Heer. Het is beter dat iemand anders tegen je zegt dat je vervloekt bent. En met uit. Want ik weet dat de Heer. Église, alléluia. Wie zal het dan weghalen?
Wie zal dat kunnen weghalen, geliefde? Want hij is God. Hij is de schepper van de aarde. En hij is wie zal dat weghalen? Daarom, mijn geliefde, moeten we heel oppassen als we stappen. Et surtout, devant Bastani Nanzambe. En vooral voor de dienaar van God. Dat we oppassen. Die God dienen. Wij kinderen van God moeten oppassen. Neem geen valse getuigenis voor. Of het nu dienaar is, of het nu kinderen zijn. Neem geen valse getuigenis. Want er zijn gevolgen zijn. Maar wanneer God en zijn nu is het goed. Je hebt het al gedaan. Je zal leven. Je bent vervloekt en je zal niets meer kunnen nemen hierop. En het eindigde niet daar. Daarom mijn geliefde. God, hij zegt tegen elk kind van God, slaap niet met je bid tot God. Ne te mets pas en colère. Zet je niet in de woede. Als je in de woede komt, geliefde, je gaat dingen doen dat je et tu dois subir les conséquences. En je zal gevolgen hier dans mon colère mais après subir ma conséquence. Makila ekanga kaliboso na Nzambe. Bien aimé moto koso ekata mokolo na lelo. Onga yaki makila ya mutu. Onga na bomaki Nzambe alimisa. Faites attention. Faut oyeba la dimension. Donc la confirmer Nzambe alimisaki. Makila na mwana na moto kanga kama zakoloba. Het bloed roept heel hard. Het bloed van de persoon is het is niet van een kind. Het is niet van een kind. Het bloed van de daar in Golgotha. En Kaïn had hem vermoord. God, hij zei het bloed begon te boven. Geliefde van de Heer. Dat we niet spelen met het bloed van de mens. Want God heeft de mens als jij het bloed van Jezus Messias. We moeten niet we moeten pardon ezali wana limisa solo na ndeko na yo alamiable kalisa ye mabe na ye aboyi kondima loba merci que Dieu te bénisse. Dank u wel dat God je zegent. Que ozongisa œil pour œil, dent pour dent. L'époque de œil pour œil, dent pour dent est passée. De tijd van ogen. Nous sommes dans le temps de grâce. Jésus est venu à ta distribution pardon. Dieu m'a connu ça. Mais tout ça le bolingo. Amour afin que tu mérites le royaume des cieux. L'église. EHP Média, la chaîne qui vous édifie 100% chrétien.